Ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu kiangani mbote na biso lisusu epai bino subozwami. Mokola lelo tozali dimanche toye na paroisse na biso ya Matete esikani ni ndenge botindaki ngai ndeko na bino mowumbu na bino d'ici le papa Simo Kimbangu poete naya kokutana na papa na biso ndeko na biso yaya na biso papa Paul Edingwe oyo bino suboyebi lelo toye na Matete na etinda na bino pona kobanda yango ngande kono papa Lambert makwemimo na kosenga na biso nosto za la kimia tokolanda oyo ndeko na biso papa na biso yaya na biso akoloba na biso na mokola lelo papa champion des champions mbote nayo mbote papa na kosenga na yo liboso to matito wana émission ya manga na prière ko tokosenga liboso avant de banda émission na biso tokobanda liboso na prière poete papa Edingwe depuis akomi mondimi eloko nusa kosala il faut libondela eza ndenge wana tobondela na komba tata mwana peli mo centre tata Njambe nkolo Simo Kimbangu kiangani topesi yo merci mabate bolingo nezali monene bolingo zali ko l'accepter na biso nde na mokola lelo okomisi biso pe okutanisi biso to uti na mboka France toye kokutana na ndeko na biso papa na biso yaya na biso papa Paul Edingwe oyo ye andimaki kolanda yo kosalela yo kozala mowumbu na yo tolingi toloba masolo na yo po ete na kati na émission tosenge pa na yo kokozala na biso o assiste biso e bandeli pe suka ba oyo bakoyoka biso bayoka ngona matoyi ya molimo kasi na matoyi ya bonzoto te kimia na yo kokisa makati na ye pe kimia kati na biso kimia kati na mokili mobimba na koma tata mwana peli mosanto amen. Bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana pasi Simo Kimbangu toye ndenge to uti kolobango kokutana na ndeko na biso yaya na biso papa Edingwe mena kosenga na biso nyonso tozala kimia poto to koyoka ye tozali na paroisse Matete culte zali ko salama to koyoka mo makelele ya ntintsani kastola ndango te tolanda obele oyo ko bima kati na biso papa Edi nazongi susu mbote nayo mbote papa journaliste ezali sengo mingi pe topesi yo merci mingi oyoka kimbela na biso tobengaki na telefone po te tokutana ya solo la kisi biso bolingwango ondimi invitation na biso nde toye kokutana na paroisse Matete mais tokosenga liboso na yo moko ko komibimisa kombo na yo pe paroisse yo kovandaka soki po komi na grade ecclésiastique soki po komaki oza mondimi yo muto kolakisa po ete bandeko na yo na kati na mboka Europe bayeba ke papa Lambert na mokola lelo ayambi nani papa Edingwe na pesio malo. Merci papa Lambert na likambo oye kotala ngai mingi baza kondima te balobi ke Edingwe azokosa bato Edingwe sona na kokosa bato jamais nakoki kozwa bateme te na insistaki pa ya papa nazwa bateme mpa na ye moko na nkamba naki nkamba zo plus de 4 fois kuna ekomi mboka na ngai omoni bien ke nalongoli na suki na moto suki eza esu te bato azondima te ke non Edingwe azosambela te nazalaki fanatike ya Simo Kimbangu banda bomwana na ngai nazalaki kolinga Simo Kimbangu mabe kozala na meme émission na ngai pa ya César jamais nakokritike Simo Kimbangu mais lelo nakomi mwana na ye naza kosepela makasi na ndenge oyo nakomi pa ya Simo Kimbangu natamboli baeglize ya ndenge na ndenge baeglize na okende wana tunaka baaventure mais sikoyo ele aventure te sikoyo bina vérité ke Edingwe akomi mwana ya Simo Kimbangu kiangai. Merci papa Edi mais tozo kayo komi na kombo mususu oyo yo batu bayebelaki nango te mais kombo ngo ezali nani? Papa pesinga kombo Saint Paul. Saint Paul. Nakomi na kombo Saint Paul. Edingwe Saint Paul. Merci papa Saint Paul Edingwe ya solo tozane sengo mingi ya koyoka yo ya koyamba pe yo. Mais tokoloba makambo ya liboso te oyo utopasa batesi to yoki yango. Depuis okomi mondimi na kati na elingoma papa Simo Kimbangu. Paroisse na yo ezali nini et puis nini oyo ozali ko sentir depuis que yo komi mondimi tina mokola lelo. Na koloba ngo bien que
paroisse na ngai eza matete awa esika tovandi boyokutanga na kati église nazangisaka losambo te eloko ya liboso so na mokili eloko ya liboso nazokita na mbeto eloko ya liboso losambo nakosambela 12h 15h 18h soki nasali yango te namona lokola nasali péché mabondeli wana nakoki korate yango te bomona nga na yali awa boye paroisse na ngai yali paroisse na matete so abengi na kasavubu nake obengi na lingwala nake partout bokoinvite ngai nakoya meme soki moto amona na bia poto apesi ngai na ya poto nakoya nakoboya te parce que Simo Kimbangu ali partout nazosala mosala ya Simo Kimbangu mais bandena bandi kosambela nakoloba vérité na bullshit moko monene nasuna mbongo te me nayebi nyonso wana papa moto azosala yango po atala soki nakozongela kachi oyo nakozongela kachi te meme naya na crise nandimi navandaka papa ye moko ayebi periode nini akofungola banzela na ngai. Donc depuis okomi kosambela donc crise ekoti makasi po papa aza komeka ngai ayeba nayebi yango bienge papa aza komeka ngai po ayeba ke eske soki akomi na crise ndenge bazalaki job eske akokima obie akofandaka na ngimbangi me na pasi oyo nalobi jamais nakoki kokima nakoyela lokola job nakoyela lokola moto mosusu te job taka babomaki banyama na ye bana bakufaki mavandelaka kaka nzambe ngai mpe nakofandela kaka nzambe nakoboya nzambe te bandeko na ngai soki nzambe bino ke edingwe boye moto yango akosi bino bolanda oyo ngai nazoloba na bino na crise na ngai navandaka nzambe moko ayebi ngonga nini akobetela nga porte te edingwe yakoba kolina oyo bozalaki epa na ngai. Merci papa Saint Paul, mais depuis yo okomi mondimi okomi kimbangiste bamakambo ozalaki nango liboso wana oyo tokoki koloba te ozaki mpe ndelo nango ou bien oza nanu mosusu ndenge tozoyoka abombi yango nanu mwa moke akobimisa yango nsima mais ndenge mpo uti koloba ke papa Simo Kimbangu okanga nali kotala soki okokima ye ou bien okokima te mpona otika lisusu na eloko te ata mbongo ezali te bon na makambo wana otiki yango mpe nyonso bien ozozela nanu. En tout cas na bavérité so na bina bunda komba nakabunda komba na mai ya nkamba mais courage ya lisusu te yabunda so komba ndenge makambo komba lisusu te omoi nakoma nanga dirigeant entraîneur na bana koentraîne bango esili mais mpona ke edimo so likolo ya ringi nakobunda likolo ya ringi te potana na bino oyo ke natiki biloko nyonso natiki biloko nyonso parce que Simo Kimbangu ali nzambe naza kondima ngo ke Simo Kimbangu ali nzambe omemi nayebi ke nabomba ndambo na ndako Simo Kimbangu akomona oyo nabombi wana akoneutralize yango e nalingi makambo akoneutralize biloko te fona bela papa na ngai vérité ayebaki mwana alobi bo nalingi te ke papa ali nzambe soki aki komona mosusu nabombaki ekute ngai chere na vie na ngai. Donc yo mapa na yo papa Saint Paul vraiment ondimi yango ke papa Simo Kimbangu okanga na dali nzambe oyo mokilelo ezali kondima yango te yo vraiment oza conviction vraiment ke ya solo vraiment dali nzambe mais tokondima papa Simo Kimbangu après Kofi kuta alandi ngai nayebisi Kofi alandi ngai na bina ye kende na nkamba oyebisaki ye donc pourquoi otya tembeko nabiki Kofi kende na nkamba mpa ya papa na ngai akobikisa makambo nyonso Kofi mpa komona jugement na ndenge eleki boyebanaki basekret Kofi moto apesaki nga suki stile akata suki nalaki nango wana elaki mama na Kofi mama Kofi moto apesaki na stile wana donc oyo apesaki yo esprit ya kokata suki ndenge wana oyo wana okati mama na papa Kofi nde biso tobengaka papa ye moto ayesaki yo ndenge wana mama na Kofi ntango bazovana na lingwala tola owela titre moko wana kache moko autaki Lubumbashi oyo akoganye yanga bimi champion nake pa mama Kofi akati nga suki na bikende komba nake komba na ganye mpe komba donc c'est que boyebani donc sikoyo ndenge akendeki
Kofi pe amoni ke makambo papa Simon Kimbangu yangana. Est-ce qu'andimi yango ke papa Simon Kimbangu yangani asaleli quelque chose? Kofi fandi mayango. Kofi fandi parce que il y a une zambe ndenge papa a bouleversé makambo wana. Même Kofi akamwe. Kofi c'est moi c'est Dingwe. Donc vous avez beaucoup quoi. Oui, Kofi c'est moi c'est Kofi. Kocha tembete na likambo wana. Pour maman mi a Kofi atiki biso mibale photo kanga mesika moko te bakosala parce que biso pe tozelaki yango tomonaki ke tangu ndenge papa Kofi akendeki na nkamba déclaration na ye toyokaki yango alalaka pongi te asalaka bote papa donc asololaki privé na papa Simon Kimbangu yangani et le 13 tomoni na poto ke jugement na ye eleki na kimia nyonso donc ok bozalaki yo moto oyebisaki ke akende na nkamba mais l'air ya zongi alobi na yo nini sikoyo? Non, Kofi aza reconnaissant mpe atikana kimbangiste libere lokola nga natikali kimbangiste nyonso a partir ya lobi a partir ya lelo soko moni nga na nzela to na TV loba tala ndeko na nga kimbangiste Kofi. Donc na Kofi pa komi kimbangiste. Kofi komi kimbangiste soko tuni likamba Kimbangu pourquoi même ko bunda na ye ako même ko chaona justice ko toucher Kofi parce qu'on a ko toucher pe Dingwe te. Merci ya solo bandeko bana pa Simon Kimbangu to ko kena papa Edingwe papa Saint Paul Moulaïte ndenge bolobaki yango ke tomoni toye na paroisse Matete tomoni ye lelo oyo doute ezali susu mais conseil nini okopesa na baoyo bazali kofinga tina mokola lelo pa Simon Kimbangu kiangani oyo ndenge ozali koyoka yango na ba télévision na ba réseaux sociaux ezaka lité nini okopesa bango? Mais lité na kopesa parce que Yesu mwana nzambe bafinga ki pourquoi pas bafinga Simon Kimbangu na kopesa ngo courage bafinga basala onu swalingi mais bakoyeba vérité après hein bakoyeba vérité après bofinga Simon Kimbangu bosala nyonso bolingi eya lokola moto aza kofinga pa aza kofinga nzambe na ye na susi moko te mpe na korekete eloko moko te me nzambe ye moko akolekisa bokasi na ye ke likambo nasalaki eza mabe tika soko nazonga na nzela na ngai nayeba Simon Kimbangu. Papa Saint Paul likambo mosusu nangi natuna toyokaki nganga nzambe moko ya église de réveil boyebani pe bien na otanga kombo na été pour na respect alobaki atilaki déclaration na ye ke nkamba ezali ona soki okena solo omati soki po okena solo te okokweya bon ndenge tomoni ke yo ole omata lelo lobi koza susu na mbongo te ezosala yo pasi te ezosalanga pasi te parce que Job alaki moto ya mbongo ebele me nzambe amekaki ye Job akweyaki bibole na ye nyonso ebebaki bana bakufaki ndako ebebaki me suka nango Job akomaka akokoma motu eza lokola ngai nakoregrete eloko moko te mpona yali mokano ya nzambe naotala mokano ya nzambe ndenge ezomarche. Merci. Merci Papa Saint Paul nakanisa tomoni ke tokozotango mingi te pamba te ntintiani ebandi mpona makelele mais sikoyo mai ya nkamba eza na pouvoir nkamba ezali kaka mboka eza kaka mboka ou bien ezali mboka moko ya ndenge mosusu? Non, totya tembe na mai ya nkamba te parce que ngai nakendaki kosuka na mai ya nkamba nakotaki ntina mozole oyo ngai namonaki eyali mpo na ngai nakosama propagande te ya minene ya minene ntango nakende na ndako bakunda Simon Kimbangu na tombo na ye miracle ngai namonaki eyali mpo na ngai nakoki koloba yango te ndenge baeglise mosusu asalaka o témoignage boye ngai alingi wana te ngai naloba na vérité oyo ngai namonaki kuna etali ngai alors moyen nakima kuna eza te kotikana na vérité na ngai donc tokoki koloba ke na nkamba donc bamiracle esalamaka nango ntina lelo tata nakufa te mpo ngai namoni lisu moko eza kotala lisu moko eza na pongi e natuni papati ya ngenda alobi na ngai
liso eza kotala wana ezotala bata mokili liso elali ezotala bato bakufa namonaki somo nakendami kosula na kati ya mai ya nkamba najuma ya nkamba na ndako nanga mai ya nkamba eyali najupi mabele ya nkamba na ndako nanga eyali ezosala befe na yango. Mais komeka oyo mekaki papa Simon Kimbangu kiangani obangaki na yo te donc omonaki kaka ye lokola mwana moke oyo kokosakanela ye yango okendaki komeka ye ou bien ezalaki na makanisi ezalaki nini? Non, makanisi nanga ezalaki nde nameka bapaster mosusu ntango mosusu mpe Simon Kimbangu azalaka ndenge moko na bango ntango nakomi eloko liboso na yamekaki Simon Kimbangu première fois deuxième troisième nakomaki te nameki ye na bino oyo mpenza yali mosali ya nzambe ya solo so nameki ye lesoso troisième fois nga na nokufa nga na boya ye yango tikaki ndenge omekaki yo na privé osololaki na ye mpe yango bien ouais na privé nayebisaki aseki kaka aseki ngai naye papa alimbisanga naye komeka wana butu abi merci nalimbisi yo na nyonso yosalaki nakaki yango. Mais papa Edingwe tomoni ke ndenge bato bazali koloba toyoki basango ke epai na yo mai ezokota mingi parce que na mai wana yo bana olingaki kozala pembeni ya mai mpo matemba makambo banaki kosala ezalaki mingi basirene pembeni ya mai bon lelo mai wana etikali kaka toyebi te nini oyo tokoki kosala mpo ete mai wana esila. Mai wana mpo esila namoni mpo namodifie ndako en plus naluka motopompe mpo bezela na mai wana basekre mosusu elaki ya ngai nakoyoba yango te nasi nabelaki papa na ngai Simon Kimbangu kiangani aba na ngai vanda calme tota ndenge ekomarche. Donc ndenge mai wana ezali lelo donc ezalaki mai wana koutilize yango na ndenge ya mystique na ntango akala wana ni sekre na bana papa na ngai na bino baza mokili te po sikoyo biso toza na besoin ya bandeko baza na poto surtout baleki na yo ya matete oyo ya matete bana matete balingi basalisa yo mpona kosalisa mpo basomba tolingi mai wana eza te mpomba te soki mai wana ezali tozomona lokola nde tozozongela makambo na yo ozokota kaka na bamai wana osiko tosala nini mpo ete mai wana ezala susu te mpo toyeba ke ya solo papa Saint Paul atiki babiloko nyonso mpe mai eza lisusu te wana yali mokano ya nzambe papa na ngai ayali nzambe ayebi nini na kokalme yango ngao na desio ya Simon Kimbangu te kiangani te ye moko ayebi ndenge nini na kokalme yango mokili eli ya ye. mais soki biso bandeko na yo tolingi tosalisa na spirituellement nzambe moto akosalisa mais biso sikoyo bandeko na yo na bomutu bo tolingi tosalisa tosala nini nini nga motopompe keleke basaka nsima mpona buka ndako wana na construire mosusu bandeko bana pa Simon Kimbangu kiangani na kanisa touti kolanda papa na biso papa Saint Paul Edingwe na ndenge na mituna touti kotuna ye ndenge bino bolingalaki yango asengi na biso lisalisi na ndenge nini oyo amoni motopompe mpona kobendaka mai na kati na lopango mpo ete ezotonda mai yango tosengi na bino oyo aza nango akutana na biso abenga ngai papa Lambert makomi mopo ete moko to mibale boye nango nde tokotindela papa na biso papa Saint Paul Edingwe po ete ekwa koede ye ekwa kobenda mai na kati na lopango pamba te tomoni mai etondi mingi na kati na lopango yango tozalaki nango tolanse appel epai na bino papa Saint Paul soki likambo so ozali koloba na bandeko no ya poto totikili malo naza na esengo mingi na bana na bino bomona papa Simon Kimbangu moto mongo pamba te bomona mpenzaki yali nzambe napia bino exemple ya Kofi tala aza na jugement bakondanaki ye balongoli jugement bolanda yango juste bokoyeba ke Simon Kimbangu aribi na nzambe ya solo donc sans Simon Kimbangu
tokobivre te na kata mokili oyo. Merci soki likamso kokoloba kopesa bete mbote tant mosusu na bato mosusu na poto kokopesa mbote na France totikili yo malo. Bafanatique bali mingi na France mpo basalaki nga ntango nalaki na likama na hôpital nasali 45 jours na hôpital basungi ngai basali nyonso moyen natanga bakombo ya natangi bakombo mosusu bani otangi nkombo na ye obotani nkombo na ngai napesi bango nyonso mbote boyela lisanga moko boyeba kosangana so moninga na pasi boyeba kosalisa ye ndenge osalisaki ngai. Mais soki bandimi bandeko na yo bandimi bana pasi mokima okiangana balingi bazwa yo babenga yo be balingi mwa eloko moko moke na lisalisi bakoki kozwa yo ndenge nini po ete ekomela yo mbala moko? Nape bino numéro na ngai ya telefone ya WhatsApp plus 243 97 66 55 877. Napiaka motema ba telefone na ngate ngamona ya maka telefone na ngai. Obe ko kopia pa journaliste to tana ya wa boye. Ya ko benga ngai ya ko so bo ya na numéro pa pasi mo ki bango. Kiangani. Opesi na ye ya papa na ngai a ko komisa ngai wana. Merci bana pasi mo kimbangu tokomi na suka imse pa mate to ko papa Edingwe tant mingi te to moni ba flûtiste défilé bandi pona dérangement te yango to moni ke to sukisa émission na biso wana nde to kotika bino na mama Adeline yenda ko kene pona ko zula biso ba interview na ba ndeko pe bandimi ba témoigner ba lobela biso est-ce que papa Saint Paul Edingwe azali ya solo mondimi ya paroisse Matete ou pas wana totikila mama Adeline yende mutakotuna mituna pona wana na mokola lelo tosukisi sika wana nde tosengi na bino bana pasi mo kimbangu bata motema malamu tozali na besoin pona papa Edingwe to azana besoin ya motopompe oyo akomona nango a contacter biso a contacter ngai e moto pa azali na ciment azana besoin eloko moko ya moke pona kopesa ye atia mwa clôture po ete maye kokoma kate na ndaku tosengi na biso nyonso tokoka kobengana bobenga biso bobenga ye moko po ete soki ekomi nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Yangami de Matete oye! Yangami de Matete oye! Pilipili ya muke eswaka pose. Ebeto bien, ebeto! Pour papa! Bona ba mama na biso. Tozo rabinota. Bona ba mama na biso. Bona ba mama na biso. Bona ba mama na biso. Ebongo ba papa na biso. Ebongo ba papa na biso. Ebongo ba papa na biso. Ebeto bien, ebeto. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu balandi na biso baso ya emission na biso masolo toye kopesa bino lisusu mbote ya solo tomoni ete tozali awa na kati ya paroisse ya Matete nde toyoki basilogan ndenge epesami awa eza ko bate tozali na kati na selile nde biso nyonso elongo tokoyeba awa tozali na Matete papa wa atelemeli biso to babiso nyonso tozali na kati ya selili nini nde elongo biso nyonso tozali kotuna papa mituna poto yeba nini ezali awa mbote papa mbote mama journaliste papa tolingi toyeba pamba te awa toye komona papa Edingwe nde yango tolingi toyeba ndenge nini ebandaki pasa toyebi ete na kati eyamba na biso tokobandaka na selile mpe toyeba oyo eza selile nini mpe ebandaki ndenge nini mpe oyambelaki likambo yango ndenge nini. Merci beaucoup mama journaliste ngai papa Matondo Thomas chef de cellule na cellule ya Yangami nga naza diacre vraiment impression na biso tozana na esengo pamba te cellule oyo na kati na Matete cellule oyo nde toza ensemble na papa Edingwe vraiment
biso nyonso tozalaki surpris ya koyoka ete papa Edingwe ake Nkamba kokendakendaki Nkamba esepelisaki biso na retour na ye era ye namonaki ete ye avandi na quartier wana esengelaki komona ye po ete koyeba eske ya solo akomi mpenza mwana papa Simon Kimbangu nde na bongo tomonaki ye toyebisaki ete en tout cas na quartier ovandi kilte ezalaka na tongo kilte wana tobenga yango kilte matinal na biso bakimbangiste esepelisaki ye alobaki ezalaka boni nayebisaki ye ngabi ekotaka na tongo de 6h juste à 7h kilte sili ntango yo moto osui ntango esengeli okokoleka na selile po ete bandeko na yo baza kuna bamona yo vraiment esalamaki mpe bongo akomaki mpe koya tokomaki ne ensemble ti toke na ye mpe na fete ya le 12 octobre na ndenge ayaki koyambama epuis selile mpe ezwaki coupe papa mpe aremetaki coupe na maboko ya papa champion Edingwe. Merci beaucoup papa pasteur komona ndenge olobi parce que mingi tozoyoka te papa Edingwe bozala mosu aventure parce que yo ozali chef de cellule na biso na lingombe kozalaka ete sensibilisation bien recensement ekobandaka na cellule papa Edingwe rendement na ye kozalaka ndenge nini akoyaka akorepondaka na ndenge biso tokosalelaka bomesano na biso azali korépondre vraiment mpe appréciation na yo par rapport ndenge azalelaki na ndenge akuleli omondi yango ndenge nini opesa biso. Merci beaucoup maman journaliste. Rendement ya papa Edingwe ndenge akomi Kimbangiste en tout cas na kilte matinal azangaka te dernièrement kutu na kati ya selile na mbenge ekotuna témoin ya mutu nzambe témoin ya nzambe mutu bandimi banani obino bomonaka bazangaka te kota batata vraiment bandimi mutu ya yambo o balobaki papa Edingwe ne bakendaki na bandimi mususu bongo bamama voire même mwasi na ye bazangaka te na kilte matinale et surtout le dimanche papa Edingwe akoma koloba soki na selile na ye papa kabeli ye te atientitani te azongaka lela donc azalaka na souci ya kopesa papa maboko yango vraiment nga étant que chef de cellule base ya lingomba na témoigner yango bandimi bangoyo bafidèle ya cellule ya yangami oye est-ce que papa Edingwe ayaka bi ayaka te bantinzani na ye apesaka bi apesaka te ya kosamba eza te nzambe nde témoin papa Simon Kimbangu kiangani donc mpona papa Edingwe koleka biso bandimi donc vraiment papa alati ye eza baventure te oyo eza témoignage euti na base na quartier ya vandi seli na ye yangani donc papa Edingwe ayaka kilte matinal donc totiaka ye na mabondeli po ete mipepe ezoya bitumba ya ndenge na ndenge mais ye toujours aza toujours basé na tata Simon Kimbangu. Merci beaucoup papa. Merci na remercier. Merci bandeko bana pa Simon Kimbangu kiangani touti kolanda mama Adeline na interview oyo ye na mituna auti kotuna na bandimi ya matete pona ko témoigner que papa Saint Paul Edingwe azali ya solo mondimi awa na paroisse na biso ya matete pona wana bouti kolanda maloba oyo ndeko na biso auti koloba papa Saint Paul Edingwe nyonso alobi malamu toyo kango na matoyo ya molimo kasi toyo kango na matoyo ya bonzoto te pona wana ezalaki bino ndeko papa Lambert makwemimo
na lisungi ya papa Alfonso, maman Adeline na bandeko na biso ya Preski ya paroisse Matete nde topesi bino mbote mingi pe bandeko nyonso ya Europe topesi bino mbote et bonne année. Pourquoi Elamu botika la malamu. Merci papa Idi.